la seule et l'unique émission où tu de la carte. Bah, problème lié à la société, bah, problème politique, bah, problème économique et bah, problème sociaux. Voilà, ça nous intéresse. Voilà pourquoi est-ce que tu as chaque jour pour nous c'est un patriote à chaque fois toujours au front pour nous la République démocratique du Congo Omonaye Ndeko Zikou Kambala différence avec le prophète politique Mbote ndeko journaliste. Boni santé. Oui, Kimia Izali Nangolo Tata Mokili. Ça fait vraiment longtemps que tu as ressuscité. Ça fait vraiment longtemps parce que tu Tchaki MP télévision pembeni to zalaki na terrain on a kosolola na ba kongomani na terrain kokuta na bango kosola na bango en tout cas ma tempenza mingi ezwingai na terrain. Très bien. Si ko ya front ezongi sous la télévision parce que on vous a connu na ba neutkoleka parmi ba premiers combattants, il y a pouvoir d'abord à Joseph Kabila et puis aussi il y a pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, je crois que c'est la même énergie que les gens sont dans. Oui, je crois que Tozawana a la même énergie et donc si on est en moqué, souci à Zikou Kamba, la prophète politique. Je crois que Bakongoma Nyon Swazo Landanga ba yebi souci nangai, souci à Zikou Kamba la ezali développement paix progrès ya République démocratique du Congo. Naza parmi aba patriotes au ba croire que mboka oyo ekotonga makoleka Allemagne, ekotonga makoleka États-Unis, ekotonga mapeko leka France na Belgique. Parce que biloko etonga bamboka wana nyonso na tangi bazwaka ngo awa na RDC pe uti awa na RDC. Alors c'est pourquoi nga na croire que na mboka nanga lokola ba ressources nyonso ezali en tout cas mboka nanga ko tonga makoleka bamboka wana. Très bien. Alors Makamamwe Banzi Zikou Kamba, la différence prophète politique, c'est un acteur politique. Il y a RDC. Oui. C'est quelqu'un originaire Congo central. Je ne sais pas si vous avez vu le contraire. Non, Zikou Kamba la Naza originaire il y a Congo central. Très bien. Na botami na Congo central précisément na Kisantu. Okay. Na hôpital Saint-Luc de Kisantu. Et puis na botami. Et puis na tangi ba école primaire na ngai na Saint-Louis na cité ba bengi cité d'Enkandu. Donc na tangi ba école primaire na nga na Saint-Louis na cité d'Enkandu nde na suis certificat na ngai à école primaire. Voilà. Lelo oyo ba ko sali pe études belé hein, études belé. Kamba la hormis ba classe à tangi classe A C, les aux a licencié en relations internationales, aux a licencié en théologie, aux a licencié en droit, au locani na vie, la classe est bénie. Non, je crois que passion Nabiso Ezalaki, c'est de savoir connaître pour mieux servir la RDC. Savoir connaître et mieux servir la RDC. Alors pour connaître, il faut étudier. Voilà. Je crois que na tanga ki école primaire, na Saint-Louis ndenge na lobby, na Kisantu na Mboka Nkandu, donc na zane Congo 100%. Voilà. Et puis na silisi wana na Kisantu na Saint-Louis, kaka wana na Kisantu na Saint-Louis na Matina secondaire. Secondaire peza ka wana ba bengi yango institut d'Inkisi, ba la Kisantoise bazo landanga bazo comprendre. Donc na Matika ka wana na institut d'Inkisi na première secondaire na tawana c'est quoi comme ce qui ba 8e ce qui ba 9e mais tawana ezalaki première secondaire na saliwana na institut d'Inkisi qui na 6e des humanités na eko décrocher diplôme d'état na ngai na pédagogie générale nde yango epesaki nga accès ya ko kende siko na ba université kotanga et na ba université na eko sala relations internationales. Et après avoir que ça la relation internationale na ye ko tellement nzamba benga kinga na ministère na commis serviteur de Dieu à partir de la serviteur de Dieu nde pesa kinga posa na kende kotanga ba classe ya théologie et na kende ki na ibeka kotanga ba classe ya théologie à institut biblique de Kinshasa na kenda kotanga théologie et na sali théologie na ngai kuna esili et puis na quel sous na copticole na ke ko continuer na théologie et puis simanango nde na yaki lisusu kozwa passion ya kozonga ya kosala bétude du droit. Donc pendant que je vous parle na faculté ya droit na IPEN. L1 maintenant à droit IPEN. Oui, na maintenant na L1 to na 4e année na droit na IPEN. Très bien. Alors, prophète politique, oui, après tout, on t'a dit parce que vous allez pasteur prophète, il y a une église,
église à Kinshasa, Non, Nazali, visionnaire voilà. et représentant légal d'une communauté oui, qui s'appelle Mission évangélique Arche des Vainqueurs. Nekuna Nazali, visionnaire de cette église, et représentant légal, il y a église Wana en tant qu'apôtre du Seigneur. Donc, quelle est cette différence entre visionnaire, apôtre, pasteur simple? C'est quoi rapidement avant de parce que... Non, quand je dis visionnaire, ça signifie que je suis la première personne à concevoir. Dieu a donné cette vision à moi. Il y a que concevoir esprit, croquis et à mission évangélique, Arche des Vainqueurs. Là, je suis dans ce sens visionnaire. Et maintenant, représentant légal parce que c'est l'État me reconnaît. Dans numéro, il y a enregistrement dans le ministère, il y a justice. Azo reconnaître l'église à PCBSO F92. Et voilà, Nazar représentant légal parce que c'est moi qui représente cette église d'une manière légale et pas à l'État. Donc là, maintenant, je suis représentant légal. Alors, l'apôtre, parce que l'apôtre, c'est celui qui vient au préalable. Et dans cette communauté, je suis parmi les gens qui sont venus au préalable. Donc, Nazali, le fondateur et la mission évangélique, Arche des Vainqueurs. Donc, l'apôtre signifie seulement celui qui vient au préalable, donc celui qui vient en premier. Donc, c'est ça le ministère apostolique. Et j'ai bâti cette église. Et aujourd'hui, c'est une communauté, tout même à Brazzaville. Le pasteur de Brazza, d'ailleurs, nous avons salué en passant le pasteur Josué, Aza Awa, à Kofela Kile Kinaye, Aza Awa, donc on a salué. Donc voilà un peu comment tous allez dans la mission évangélique Arche des Vainqueurs. Donc, ceux qui va bengi pasteur, c'est celui qui vient seulement au préalable. Et ceux qui va bengi évangéliste, c'est celui qui est dans le ministère évangélique. Et ceux qui va bengi docteur, le docteur dans la Bible, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Et ceux qui va bengi pasteur, le pasteur c'est celui qui est en train de paître les troupeaux. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est une mission au côté à tes prophètes politiques. Mais tout le monde est lingaï. Malobani yokoloba, un pasteur ou un apôtre, un serviteur de Dieu à vous poser la politique. Non, Bawana Penza Baza d'abord à côté, et leur pensée est erronée, et Baza archaïque, et Baza même n'a pensé et n'a volonté en Zambété. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même créant le ciel et la terre, il a créé une cité qu'on appelle Éden, jardin d'Éden. C'est Dieu qui a créé cette cité, il a mis tout dans cette cité-là, et dans cette cité, il a créé Adam, et ensuite, il a créé aussi Ève. Et je crois que ces deux personnages-là, dans le jardin, Dieu les dit dans la Genèse et que va dominer, va s'éjetir au Ezali, cité Nabango. Donc, qu'on dominer, donc c'est-à-dire qu'on gouverner. Donc, va gouverner cité Nabango. Donc, c'est Dieu la première personne qui a placé Adam et Ève comme des politiciens dans le jardin d'Éden. Va dominer, va gouverner, va s'éjetir au Ezalaki cité Nabango, c'est-à-dire va organiser cité Nabango, puis va la suprématie contre leur propre cité. Donc oui, Dieu les a mis déjà la gestion et la cité. Or la politique c'est l'art de gérer la cité. Donc Nzambe est moko à responsabiliser Bango, va gérer cité Nabango au Bango Bakofanda. Donc Dieu lui-même est le premier politicien du monde entier. Incompatibilité, c'est-à-dire entre conserver une Nzambe et la politique, il n'y a pas de problème. Un pasteur peut faire la politique normalement pour mes années. Comment au monde est incompatible? Parce que nous avons des grands hôpitaux à la ville, nous avons des pasteurs, des médecins. Pour nous, nous sommes incompatibles. Quand ceux qui pasteurs, des politiciens, nous sommes incompatibles. Nous avons des pasteurs médecins, nous avons des pasteurs avocats, nous avons des pasteurs na bisika ebele na bureau ebele, nous avons des pasteurs na kati ya présidence de la République, nous avons bango na armée, bazali ba aumônier. Alors pourquoi seulement que ceux qui sont en politique ne bolobela ka incompatibilité? Non. Et puis bon, la politique est la face A, la face B, face B, vous travaillez au vélo. Pasteur athée a toujours, pendant tongo tipo il y a les temps bien définis, tous à la église. Tel que nous, notre temps, bandimino sur Bakenda Kamusala, tu travailles de 17h à 19h, qu'il t'a pas sili. Et dimanche de 8h à 12h, qu'il te sili. C'est-à-dire, temps où éthiquement, les fidèles peuvent vaguer dans leurs occupations. Et moi aussi, en tant que pasteur, je peux vaguer dans toutes mes occupations. Biso na Arche des Vainqueurs et l'Okamabe ezali lisumu. Lisumu n'est que salate.
mais oyo eza lisumu te en tout cas sala na yo parce que Bible lobby le précieux trésor de l'homme c'est son activité. Donc il faut être en activité, il y a un des précieux trésors, il y a mutu. Donc incompatibilité exacte, c'est vraiment la politique, c'est la pensée même de Dieu. Merci beaucoup prophète politique. Je pense que Ezambala Liboso était battu dans la télévision, nous a parlé de la Makassi. Le pouvoir Joseph Kabila. Ministre, qu'est-ce qui a fait qu'il y ait fonction Non, je crois que je ne parle pas vraiment beaucoup plus du passé. Je suis venu pour parler de mon présent. Mon présent aujourd'hui, je soutiens le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on a soutenir la présidence à Zonga na deuxième mandat avec 75%. Pour être aïe banako kumbela siko deuxième mandat pour ensemble naïe tout la République démocratique du Congo puis ba rêve on a prophète politique bo yebi depuis ba 2011 ba 2012 Nathalie Sabino pe Nathalie Saba Kongomani ba rêve wana ekokisama pour la République na biso démocratique du Congo parce que to monique mutu aza wana za mwana mboka pe aza patriote et puis biso nkaka ne mwana nsemi atikala iko yebisa biso ke en tout cas, de combattre Félix Tshisekedi. Moi, j'étais aussi dans l'opposition. J'étais aussi dans l'opposition. Mais, quand moi, Nansemi a pekisaki biso lobby pour combattre sous Félix Tshisekedi par rapport à Kassa ina Congo central, bango baza ba neve na biso. Biso tuza ba noko na bango. Donc, tu peux combattre moi dans kasi na biso te na pouvoir, mais ceux qui m'a bezali tu peux conseiller. C'est pourquoi kaka ne moi Nansemi a yebisi biso to soutenir Oezali le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, ne yangwan tozoleka pour soutenir et puis na Congo central nkaka ne mwanansemi a zui son vrai remplaçant valable ezali Zikou Kamba la différence prophète politique en tant que ne Congo du sang du père et de mère. Donc je suis Congomani ba le la ressuscité parce que nkaka aza pena représentant na ye aza vraiment pena na mutu aza valable pour remplacer ye. Donc en tant que ne mwanantsemi en tant que nkaka na kati ya Congo central et biso en tant que batekolo donc toza wana vraiment pour remplacer et pour continuer l'itiné au alingaki de République démocratique du Congo et ça vraiment mboka ya kimia pe mboka ya esengo. Je crois que comme vous évoquez aux alliés originaires Congo central des pères et des mères vous évoquez les Kamanansemi oui c'est vrai vous en avez matanga nous validé à Congo central et le koni nyamalunga au retenant na combattre la lutte ya Monanse. Non, na liti ya nkaka bato bazwilaki ye na cadre kaka ndenge balobaka nkaka bimisaka bandika kaka bimisaka bandika non bandika ezalaka nkema c'est-à-dire kanda nkema c'est-à-dire que ya lingaki te mboka ndenge ezalaki ba brassage ba mixage donc ba étranger na kati ya armée bazo contrôler biso nde makambo ya lingaki te yango wana parce que azalaki un vrai patriote un vrai congomani vous comprenez alors tango ya zolinga bongo te mais bino bozolinga bongo moi affrontement wana nkema pe yaka obimisi mwa ndika pe pona ko se défendre mais sans quoi nkaka azalaki mutoyo d'abord nkaka c'est un scientifique il a beaucoup écrit également hein? Il a étudié il a beaucoup écrit et doué de l'intelligence et puis c'est pas n'importe qui donc c'est un scientifique donc alors combat na ye wana bato bayebaki yango te bato bayebika abimisaka ndika non ndika eza nango nkema mais combat na ye ezalaki amona République démocratique du Congo mabele ya bakoko na ye etongama et puis peuple congolais balia malamu bafuta malamu pe bavague kimia nyonso na occupation na bango na kati ya mboka. Et qu'est-ce qui prouve que vous avez réel successeur na ye quand on dit que vous s'auto-proclamez, je ne sais pas, il y a des successeurs na ye, c'est par rapport à quoi? Non, en fait, na s'auto-proclamé mais du moins naza Congomani. N'importe qui peut dire ce qu'il fait na Congo central pour na nemo anansemi parce que ça nkaka ya bisonyos alors yango wana ngai naza na mwa ba trace ya nemo anansemi na ndenge nemo anansemi atangaki mingi ngape na tangi mingi olobi yango wana et puis eza ya kokosa te d'abord yo moko oza nanga faculté moko na IPN oza na G3 na droit c'est-à-dire oyebinga bien na droit ke makambo tozolobeza kokosa te donc nga na tangi mingi kaka pe atangaki mingi nga naza na filière ya makambo ya nzambe naza serviteur de Dieu ye pe azalaki serviteur de Dieu nga na scientifique
il pas zaki scientifique. Donc, bah, tout doit se faire. Ngana politicien, il pas zaki politicien. Tu vois? Maintenant, il est azati. Yo moko siko lobini. Très bien, prophète politique, les lobby pour défendre l'intérêt à Mboka et pour défendre aussi le président de la République pour soutenir ça qui Azur en Kibokonti en 2023 pour l'élection le 20 décembre pour que vision et Zalabo concrétiser. Ce qui va poser question, quelles sont les actions des chefs de l'État? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait depuis Azui et tout depuis Félix Tshisekedi aye na mboka na biso na RDC makambo asali azalaki très étouffé d'abord. Très étouffé au yebi masolo aba FCC caché consort azalaki très étouffé. Mais à part étouffement wana au mona vraiment que mona mai adusula kaka. Donc ya zakola mai. Ba kangaka yete donc tango yozo kanga ya zo dusula. Au moni depuis époque coloniale ba Léopold II bazala tout ça mais mutatongi mboka kolega Félix Tshisekedi azanante. Ça franchement na sens ni Félix Tshisekedi aye malgré tous les temps où a passé tous les étouffements par-ci par-là. Mais il a réussi à construire le pays pendant 144 territoires. À part Bunagana, Moutezana, moi, Yiki. 145 pour Bunagana et Zalité. Non, c'est parce que. Non, c'est parce qu'il faut être franc en politique. Bunagana, et moi, Yiki. Vous voyez? Donc, il y a un projet, il y a 145 territoires. Mais maintenant, je parle de la faisabilité. Très bien. Ok. Donc, la faisabilité, où est-on mis déjà, ils ont mounana, ils ont 144 territoires. Yango ba linga guerre sila na Bunagana pour Bunagana pe etongama. Alors président Nina Kota ko banda ye moko Léopold ti ba président nyonso ba succéder. Président Nina ya atonga tous les 144 territoires. Toi azala na vision ko tonga 145 territoires. Mais sur terrain peso mona na tête. Ezana bato ebele ba ye ko yebela ke mboka ezalaka na 145 territoires à partir à Félix Tshisekedi Antoine. Donc atongi tous les 145 territoires, tous les 144 territoires parce que na moni yango nga moko. Nga na za responsable munene bandimi nanga bazolanda ngai. Ba base nanga électorale bazolanda ngai. Je ne peux pas venir m'hasarder ici dire n'importe quoi et n'importe comment. Donc si j'affirme quelque chose, ça signifie que c'est une réalité. Un jour j'étais devant médias moko respectueux na go cité où ezalaki Top Congo na monaki ke bazokende territoire par territoire pour ko interviewer batu pour ko batu bazo confirmer construction na landi na RTNC les 10 territoires mobimba ya Congo central banda na Kazangol tina Luozi nyonso etongami ba hôpitaux ba centre miné na hôpitaux ba école moderne honnête o ezana Gombe et ba para bazolo ba ke bana na biso bani batanga awa na mboka na condition moko na mwana azana Gombe. Donc ce n'est pas de la blague. Félix Tshisekedi a tongi mboka tous les 144 territoires etongami et tozo bunda siko pona territoire ya Bunagana pe ezala pacifié pour tongama lisusu. Ndeko sikombala. Oui, olobi pona yo lobi ki les 144 territoires etongami. C'est le projet, c'est à 145 territoires. Hormis Bunagana qui est en guerre aujourd'hui, qui est occupé dans 144 territoires. Et là, on n'y est parce que le projet du pays a lancé vous mettez ma capacité. Chez nous ici, chez nous ici, concrètement, je vais te répondre. Chez nous ici à l'IPN à quelques mètres, j'invite tout le monde d'entrer là-dedans à l'IPN et de voir ce qui se passe à l'IPN. Il y a des miracles que Félix Tshisekedi a fait à l'IPN. Peuple bayebi angote pour battre lobela angote à part ngaziku kamba la prophète politique. C'est-à-dire miracle les autres na IPN, ba bâtiment moko imati na IPN et puis na kati ezana ba climatiseur, ezana ba na université. Na université. IPN na université ba bâtiment imemi ko itongami kuna en tout cas c'est du jamais vu. Na IPN yo moko erisientiala oza témoin donc c'est du jamais vu na kati ya IPN. Soko ke na campus ya Kinshasa awa c'est du jamais vu makambo esalemi na campus ya Kinshasa. Et soko yena 145 territoires lobi biloko ni batongi les 145 territoires etongami batongi ba hôpitaux batongi ba centre minene hospitalière batongi ba école ya minene penza na 145 territoires wana zo. Mais mabuba kongola batongi ngote ponza les sanga makasi dollar économie des problèmes liés à social non, je crois qu'on ne peut pas nier, mais au moins le président de la République ne pouvait pas faire tout en Ambalamoko. Il y a un deuxième mandat. Vous voyez, il y a un deuxième mandat. Je crois qu'il y a un projet, un plan. Il y a social, il y a Makasi Penza. On a deuxième mandat afin que Félix Tshisekedi a sépilé ça, peuple naïe, parce que papa Tshisekedi Abadaï Koloba, le peuple d'abord.
Donc Félix Tshisekedi a yebi makambo wana ke il faut le peuple d'abord. Omoni bato ba yebi Congo bien te. Congo eza Kinshasa te. Na ba territoire na biso komona mama po abota azokende à 400-300 km. Bazokende na ye. Mutu abeli aza l'agonie pour trouver centre hospitalier ya banzete, il faut à 400-500 km. Ce qui est un danger. Ce qui est très dangereux. Parce que beaucoup font là. Ah, mais Félix Tshisekedi a yé a tongeli bango ba centre na chaque territoire. C'est-à-dire à rendre vie heureux na ba territoire na biso pe na ba province na ba mboka na biso. Bisika kutu ya ko kende te ata jour moko tamso akende ko vanda kuna te. Mais il a fait ça parce que ça Congo. Alors donc partout faut ba yeba au président Félix Tshisekedi azosala na Kinshasa a combien de routes o esalemi. Hein? Combien de routes o esalemi banzela ebele esalemi. Talaga net banzela e uti pena na victoire ti obimi penda ti na armée na côté ya Mongafula. Nzela pende ezi ba désenclavé. Tala nzela mosusu na Selembao e koti pena ti na Kitambo ba désenclavé. So tali bumbu nyonso ko ba makadam lokola pigeon. Donc nyonso wana ezali président Félix Tshisekedi asali misala wana, il faut to kumisa yango, il faut to lobela yango ata oza opposant oza nani, mais soki mutu asali eloko vidéo ezali ezolakisa eloko asali, c'est-à-dire faut ko lobela yango, faut ko kumisa yango. Donc tozoloba azikuka azoloba sans commentaire makambo na oloba yango nde le président Félix Tshisekedi asali sans compter o ezali école primaire ya bana o ezali bazotanga gratuité de l'enseignement. Ndenge penza constitution elobi ke bana bafuta te ndenge président Félix Tshisekedi asali. Vous voyez, a mati pe salaire ya enseignant o bazaki na ba 75 000 lelo ba komi na ba 400 quelques de 1000 francs bazozwa. Et puis ayi ko cha gratuité ya maternité. Lelo héritier tia la mwasi na yo soka zemi, c'est-à-dire que akende ko bota ofele gratuitement o futa eloko moko te. Donc wana nyonso ezali les acquis ya kozala na mwana mboka le président Félix Tshisekedi Antoine Chilombo Fachi Beton wana eza baki na ye na kata mboka. Nani ayeba ke na mboka o muta kotanga classe ofele. Okeme na kotanga classe ofele mwana pena tangi. Osana bana 5 batangi ofele. Papa, je crois que les conditions yango na lobby awa ke batongi ba classe moderne dans tous les territoires. Ba condition malamu yango na bachi dans tous les territoires batongi ba école moderne. Ndenge moko na condition na mutu azotanga na Kalina na Gombe, ndenge moko na mutu azana territoire à Luozi, donc ndenge moko na mutu azana territoire à Kimvula. Donc ça signifie que bana bakotanga na condition moko RDC mobiba. Moni donc yango wana. Donc président Tshisekedi azali élément au biso tozo valoriser pe tozo soutenir via ba vision au nanto monate yazo kokisa na kati ya mboka. Mais est-ce que réellement il y aura élection? Oui, c'est vrai, tout le monde a dernièrement sorti, il y a président un CENI au niveau de la Corée, il y a déploiement matériel au sein de camp et il y a déposer au camp dans le centre, tandis que la RDC a moyen de transport est un peu difficile. Est-ce que réellement il y aura les élections le 20 décembre? Mon cher ami, il faut y ébaquer, le président Tshisekedi, c'est un réaliste. Quand il dit quelque chose, il doit les réaliser. Azalaki na tribune ya ONI a confirmé que l'élection est sali. Et puis, il y a mon président Yasseni, monsieur Kadima, a confirmé toujours qu'il y a l'élection na délai. Et puis, le candidat présidentiel, ba nyonso, ba numéro ebimi, ba candidat député national ebimi, ba provincial ebimi, toujours c'est là où il y a ba municipal ebima, c'est-à-dire que les années loko moko te ezo créer doute que élection ezalate. Donc élection ezali na kati ya mboka na biso, toujours ke na mapona mipoto pona ba konzi oyo, tozana bango posa na ba niveau nyonso ya mboka na biso. Voilà, alors pour l'élection ezali, yo posa candidat député national na district ya Funa. Et puis conseiller municipal toujours na kati ya na commune Selembao. Alors deko siku kambala différence, les vous avez candidat pour na yo ko lebelo. Non, je crois que d'abord nous avons candidat député national na Funa et puis nous avons na municipal na Selembao. Funa d'abord ils ont dans cette commune. C'est-à-dire que tous les 7 communes là, ils ont circonscription électorale.
c'est ma base, tous les 7 communes, il y a Funa. Alors maintenant, élection pose à la candidat, aux candidats au Tuninga Soki Ezolobelangani. Ezolobelanga est belé. Ezolobelanga est belé. Comme figurant simple, parce que peut-être que la liste est partie, comme peut atteindre réellement, Zikuka n'est pas un figurant parce que naza na base na Funa. Naza na base on a kitaka chaque jour. Au moins il y a na kondi, au moins il y a na yindi. Donc je vois vraiment que nyama ne tumba naza na front. Au moins tentir nanga ndenge ko. Moni ne na kondi, au moins pendenge na yindi. Donc naza vraiment na front. D'abord nazo kenda ba base chaque jour, nazo solo na ba base nanga na Funa et puis nazo kende pe de maison à maison, de rue en rue pour na ko solo la paix na bana mboka ya base ya Funa pour na ko confirmer bango que naza candidat na bango na Funa quoi que propagande na nekogite mais je crois que ça information tozo pesa bango que Zikuka Mbala prophète politique o bango moko ba bengi soso mboka donc naza pe candidat pendant que basusu balali pendant que bamosusu basa ko comprendre te prophète politique Zikuka Mbala différence mwana ya selembao ya solo yeyo soso ya mboka ndenge babengaka ye elongo na bakadre nyonso na président national ya PCTN honorable Mukwene wa Hippolyte na se ya moi makasi samedi 27 mai 2023 bandeko nanga na Velodrome eyidaki mabe soso ya mboka molobeli ya selembao azalaki wana na masolo oyo horizon 2023 méga structure électorale oyo esalaki mobange na molulu na stade de Vélodrome Zikuka Mbala engagement na ki députation wana pour la population va trouver gain de cause na bango et puis lokola to kozala na engagement résultat pe e kozala donc yango biso tozo prôner na rupture engagement et les résultats. Na kati ya horizon 2023. Où est un regroupement politique oyo coordonnateur Dadi Chiswaka azokumbela et puis secrétaire général nango monsieur Gabi et puis ngana za na kati ya parti politique PCTN. Ezokumbamela na président national Mukwene wawa Hippolyte. Wana ndezali parti politique o nazanango mais parti politique ezana kati ya regroupement munene oyo babengi horizon 2023 de NOP. Tout ça dans le moment de campagne, ça ce n'est pas de la campagne mais au moins quand même pour ça oui bandenge makameko tambola déjà au niveau na bido kuna vous êtes candidat. Le loyo le bi pour nous que vous êtes candidat parce que vous avez une vision pour na district na yo pour na commune na yo ya Selembao parce que ça fait partie ya Funa et puis pour la ville province qui tient ça et la RDC en général. C'est quoi la vision aux Zanango pour mieux dans place où c'est une défense? C'est quoi la vision? La vision Zanango c'est la vision d'un vrai député. Parce que un député n'attend Mobutu babanda ko benga bango ba commissaire du peuple. Ba commissaire du peuple. C'est-à-dire un député, il est là pour le peuple d'abord. Et puis mission na ezali ya ko voter ba loi, ya ko sala contrôle parlementaire na ba entreprise, il y a portefeuille à l'État, et puis il y a, c'est ça, pour ça la loi, pour ça la contrôle parlementaire, pour les mission il y a député, et puis contrôler le gouvernement ou les entreprises. Et puis qu'on contrôle le gouvernement ou les entreprises, il y a portefeuille à l'État, puis qu'on kelami beko, oyo, ils approchent la population pour changer makambo ebele na kati ya population. Donc on y va loi mususu. Mon est que la population d'une manière superficielle. Mais il faut créer des lois où ils ont touché social et développement. Il y a population où ils ont représenté. C'est pourquoi la mission wana Zikuka Mbala na capable ya kosala yango et bana funa ba yeba Zikuka Mbala na mipesi bana na botamati lelo na tanga ka ba classe. Je crois que yomoko moni kuna 3 fois licencié. Alors na tangi ba classe wana pona ko servir mboka na ngai. Donc servir mboka na ngai ezali net bo circonscription na ngai ya Funa nazala un jour
député na bango soki bana funa na temps wana tokosala campagne bakopesa nga chance nazala député na bango nalobela bango d'une manière valable mpe tovote baloi oyo ekotouche sociale ya population baleka liboso baloba boye basala kaka baloba kitoko boye mais bakenda kuna parler mais là bango surtout district na funa eza na makambo ebele maintenant kaka deux communes commune ya Selemba na bakisana 3 commune ya Selemba une commune où problème makasi lié à l'insécurité problème ya maïsa makasi problème ma commune ya makasi que tani commune makala ndenge moko commune na ndenge moko qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau pour na décoller biso ko baga bongo na côté funa en particulier les 3 communes na tangiwa bon au préalable na tangeli yo ke mission o ya député o ya normal voilà ouais mission traditionnelle to rolo bien OK ya député mais oyo zo tuna ezali lokola ezali lokola député na base na ye très bien ozomona et base nanga ezaka ka 3 communes otangi te mais za 7 communes na pese ka exemple à OK voilà oyo ezaba problème eza makasi ni voilà oyo insécurité voilà o makuluna na ba problème mai na kuwe eza makasi na 3 communes na kotanga siko nga enclavement non nga vision nanga ezali dès que un jour na commis député national je crois que premièrement pour na ko toucher population na biso na koki ko ya par exemple na ye na commune otangi par exemple na Selembao ou bien na Bandal ou bien na Bumbu soki to sombi kana so na yebisi to sombi ka 3 voitures catch to fongoli centre kana Bumbu wana na centre wana to engager ba chauffeur au ba 600 auto école ba yebi bien ba tangisi bana pendant 5 ans bazo tangisa auto école biso mongo tozo soutenir soki bo silisi ko auto école to pesi bino to sombeli biso mongo to sombeli bino ba permis de conduire wana oke luka musala so biso bi tozala musala to pesi yo soki tozala musala te oke luka musala po encadrer vie na yo pe encadrer famille pe olongwa pe na misala ta musuba koluna bani siko pendant 5 ans na kati ya Bumbu to ko former combien de chauffeurs so to sombi yango pe na Bandal to sombi yango pe na Makala to sombi yango pe na Selembao to sombi yango pe na Kasavubu et consort. Alors to ko former combien de chauffeurs pendant 5 ans to sali moi centre to sombi ba machine à coudre ba fille na ba fille mère ba ko yekola ko tonga na ba esthétique pendant 5 ans to ko former combien de filles mères o ba ko yeba esthétique et puis to pesi bango ba machine na moi quelque chose à que ko bandela moi bisika oye au bando tonga pour asunga famille pe a aider libota et puis soki nzamba bandi opesa biso ba moyen kana ba commune wana pourquoi pas to tongi moi ba centre hospitalier pour te ba base na biso bazwa ka traitement d'une manière ofele OK na axe ya santé OK na axe ya formation professionnelle axe na okende pe même na axe ya école parce que au moins na Selemba ou na Makala na Bumbu na Bandal donc otongi net ngabo na tongi école nanga moi ya des niveau ya propre na engager ba enseignant et puis na tie bazotangisa kuna et bana bazotanga gratuitement nga moko na soutenir bana wana na ba frère na bango to futa ba enseignant bien base na nga ba otanga gratuitement na Bumbu na Makala na Ngiringi na Kasavubu tous les 7 communes ya funa bana bazotanga gratuitement na ko former combien des enfants na ba école wana ti makambo ba école ko zalaka ba école na ko former combien des enfants donc nga na lobaka banda kala bato ba yebi nga baza bazaka tour na nga ba yebi na loba so nga na bimi député na bana ko zalaka député ti masolo ki député ko sila par rapport ya souci on azalaka nango ya ko poser non mon cher ami on va na tête qui secret na yo on va na Selemba mais tant on reçoit wana au commune à Gombe les chefs ne reçoivent pas les chefs est en vacances les chefs c'est ceci là mon cher ami yangonde to munaka yango pende to yokaka oyo lobby mais nga na Selemba okona na yebisa yo bato minene baza excusez nga pona kotanga kombo pana kotanga kombo mais ba docteur Muyembe bazalaka na Selemba peut-être oyebaka te docteur Muyembe bazalaka na Selemba peut-être oyebaka te ba ministre baza na Selemba ba généraux ba colonel ebele baza na Selemba donc Selemba eza bisiko zoko égorger ba konzi ebele et ceux qui ba général baza na Selemba ba colonel baza ba docteur Muyembe baza ba ministre baza bongo yopo komika député national ne fokima Selemba ngai na Selemba ba be anga soso mboka bazolanda nga nde baza wana na bandako babazi bazolanda nga bango babe anga soso mboka elaksini soso mboka na liaka na bango na lamukaka na bango na zaka na bango siko soki na longwe na Selemba na ndenge wana siko na kokoma soso ebembedula
or que bembe dula yango wana ezopesa bato bamiambo bakiste makambo ebele Comme un pigeon. donc nga nakokoma pigeon te, c'est-à-dire ngai naza soso ya mboka na selembao kuna bakonzi bavandaka selembao eza monene yaka na basite verte wana soki okomi na cité verte yo koyeba koza na selembao so oye na ngafani yo koyeba koza na selembao donc selembao eza monene mpenza peut-être bato bayebaka yango te selembao eza monene epuis selembao ezokoegorge bakonzi ya ndenge na ndenge oyo bazodirige mboko. Est-ce que ça n'est peut-être déjà il y a district, il y a des lieux, pas problème pour ceux qui le à travers votre population pour que en tout cas en tant que soso ya mboka nayebi baproblème nyonso oyo ezingi oyo ezali na kati ya agglomération na ngai ya funa, c'est-à-dire na funa makambo toza nango ya liboso eza désenclavement ya baveni ya minene neti biso na seleba bakofungola pena kintsala wana bazwi yango na libulu wana ya kintsala ti bake nango ti na armée disali na ngafani et désenclavé milieu aleki na mai ya kalamu amati ti ake pena ti na armée disali. Non, eza babalabala ya leta balabala eza ya leta bafungoli babalabala bato baza na babalabala oyo baza na mapangu na bango bazongisili bango mwa quelque chose balabala ekomi ti na armée disali badesenclavé selembao neti babumbu déjà oui ekomi désenclavé donc toza na problème ya badesenclavement toza na problème ya mabulu neti selembao ka ya pamba eza na plus de 65 têtes d'érosion selembao ka ya pamba komi na selembao plus de 65 têtes d'érosion na komi na selembao et puis na komi na selembao to na bumbu makala ngaba toza na problème non eza funa donc na ngaba kota makala eza funa donc ça signifie que problème eza ya courant penza en tout cas donc eza kutu te eza na problème ya mai bamai kuna soko oye otie fourrage bazomona yo ke oza sauveur or ke ngai nazoyebisa population ke forage eza mai ya malonga te parce que eza mai oyo eza traité te mai ya malonga ezali mai oyo régie des eaux apesaka parce que occ alandelaka yango alors il faut mai ekota mpenza oyo ya régie des eaux na mapangu nyonso courant ekota na mapangu nyonso et puis batête d'érosion l'état atia miso bakunda yango tout ça po ete banzela efungwama et puis makambo etali insécurité eza makasi na bakomi lokola bangaba plutôt makala eza makasi eza na bangafani eza na bandobe na bakonde ezali na baparti ya babumbu na basewana donc insécurité eza makasi alors makambo wana nyonso un jour ntango tokoya na propagande yango nde tokolobela po ete tokende kolobela yango mpena na parlement yo moko ozomona ke mbange eza oyebi prophète politique epuis oyebi ke mayele eza talaga nde moto afandi boye avec 3 diplômes à licence valable sikoyo yo français nini yo okokimisanga c'est-à-dire tokopotana pena na français oye na lingala topotani oye na kikongo penza topotani penza modiambo zikuka mbala ne Congo wisili mu kikongo topoteni mona kikongo to trouver solution iba problème ba population il faut population di betu kuna funa kuna makala kuna ngafani kuna selembao il faut ba population ba betu ba trouver solution na ba problème o bango bazanango. Alors, aux populations de Béto, on va trouver solution en qui il faut la politique. Politique, tu dois la mode de population. Voilà. Population, il faut trouver guerre de causes dans c'est-à-dire, je dis que ceux qui ont la politique et qu'ils ont touché la population, ils ont résolu la population, ils ont la politique, donc ils n'ont très bien. Alors, vous prenez le regroupement, rupture, engagement, na résultat. C'est-à-dire, nous croyons au changement. En tant que regroupement politique, Horizon 2023, soit NOP, toujours croire en engagement, toujours croire en rupture. Rupture, c'est quoi? Batouwa mon abiso ma bête na vision wana. Mais ezana batouba banda ko sala politique banda na tangu ya Lumumba. Tim lelo bazakaka. Bamsu bazala ba député banda na tangu ya Lumumba. 1960 ti lelo bazaka na parlement dans la niveau pongi bazolala kuna na kati ya parlement
tala niveau apongi ata na chambre na mberi tolala kapongi andenge wana te mais na kiti mutu azolala zo ronfle ba image ezali. Alors biso tozo croire que rupture faut esalema pour être ba député ya sika lokola biso bazikuka mbala ba maya ya sika bakota ba député ya sika bakota oyo bakoya na énergie mususu ya sika oyo bakoya na idée ya sika parce que yo ozali scientifique ozo sala droit. Je crois que ozui cours moko histoire des idées politiques. Donc la politique c'est les idées. Alors bango ba idée combien un peu étouffé archaïque et zo ko apporter sous penza ba avancer te na mboka na biso. Il faut pe ba idée ya sika ezali ya ngwana ba bengi innovation parce que tout ça na diamant, tout ça na coltan, tout ça na cobalt, tout ça na manganèse, tout ça na cuivre. Mais tout ça pe na potentialité o ezali ba ressources humaines. O ngana yo to zali tant que intellectuel congolais, to so réfléchir chaque jour pour na mboka na biso. Et puis la politique c'est les idées. Et il faut ba idée à sika et ya na parlement wana to proposer tous ces gens là mais ceux qui bazana eloko ko pesa to komona ngona société. Ceux qui bazana eloko a sika ko pesa to komona ngona société. Tant Félix Tshisekedi aye na ba idée à sika to moni ngona société. Na 145 territoires to moni ka tongi asali makambu to moni ndenge désenclavement et salemi to moni ba ipene oyo et salaki 18 ans na pouvoir eleki eloko et salamaki te mais to moni ipene tongami ekomi lokola Louvain to moni campus ekomi lokola Louvain pona nini mutu azana ba idée ya sika aye ko innover. Il faut parlement na biso pe population ba yeba na funa nyonso même campagne na no bandité mais faut population ba yeba ke faut innovation pe ekota o ezali na kati ya parlement wana olia ko voter ka bato bazoki na kolala ba pongi kuna faut ko voter bato bazana na ba énergie lokola zikuka mbala pour faire politique ce soit mboka. Là c'est la rupture. Maintenant engagement ezali. L'engagement veut dire tant que ça la rupture bakoko wana bakela na bango na bandako ba paiement parce que musala l'état ezalaka bongo soko sali osali faut paiement tant bango ba ke paiement ba tiki place na biso ba jeune toye et tant toye faut to s'engager sikoyo pour les boulot eza makasi penza na kati ya mboka. Alors il faut engagement pour na kosala musala ba tio na ministère ba tio na tête ya entreprise. Il faut vraiment un engagement aux là la tête aux s'engager dans Moussala pour tonga la République démocratique du Congo. Très bien. Donc vraiment un réel engagement, et l'engagement, votre engagement va produire les résultats. Or les résultats c'est ce que le peuple est en train d'attendre pour être vivre en paix, vivre paisiblement. Balia bamela batangisa bana na bitelo ya malamu et puis bango moko pe bafanda na sécurisation na ezala na kati ya cité na kati ya territoire surtout que eza mission régalienne ya l'état ya sécurisation ya population partout où ba population bazali bazala na sécurité na bango et puis ba sepela na mboka na bango eza te lokola lelo bato bazo beta ba loterie ça prouve que bato bazo sepela na mboka na bango te et il faut parlement échanger pour tout sepelisa quand même population à Congo ba sepela pe na mboka na bango. Très bien. Donc comme on a souka andolo hier au tila biso activité moko ya bon honorable ceux qui naza candidat à la députation nationale et puis bon benganga soso mboka po bango moko ba benganga soso mboka. Très bien, soso mboka combat la différence prophète politique à cela qui descend moko pour na ko na base na eto na image ko tout rozonga pour na bongo to clôturer na quatre images na quatre émission na biso image deuxième image vous allez bongo activité il y a prophète politique ou qui est bongo et pas base na eto na so là. Audio Jungle. Sikoyo bino bato bovotaki ye pourquoi ozomona donc bavotaka mutu po azala molobeli na bino parce que bino nyonso na mbala moko na ngafana kalunga bokoloba na leta te mais na kati na bino bobimisi mutu moko bobengi député na tango akala mobutu banda obenga ye commissaire du peuple donc mutu akenda kolobela nani peuple aza kokoba se kokoba prophète politique
yeyo molobeli ya bana funa mobimba moto akoko beta tembete pona musala oyo le prophète politique abandi kosala bambula na bambula zikukamba la différence molobeli ya bana funa pe soso ya mboka ya zelembao akitaki bongo na quartier Kalunga pona kosola na base na ye toujours na souci ya kosensibiliser population ya funa po na maponomi o eza koya objectif eza se moko bana ya funa cette fois-ci bazwa pe bisika na parlement po na ko défendre na ndenge o esengeli funa mobimba pe développement ya ba commune nyonso oyo ezali na kati ya funa na yango prophète politique Zekou Kamba la différence soso ya mboka ndenge babengaka ye anyataki makolo na ye na quartier Kalunga epai wapi akendaki kosolola na population ndenge boza komona bino moko na bilili face à face aza kotalisa bango ba réalité pe kososolisa bango po cette fois-ci soki bafongoli miso te ekozala pasi po badongolo miso ba oyo bazana bango bana funa te nde baka kozwa ebonga pe baza kokende korenye na bango na ba Voilà, prophète politique. Oui, belé, pour assister l'activité. Déjà non, bana funa ba yamba déjà malamu na yebisi ok même na télé na za na difficulté à koya en live boye à cause ya terrain ko kita na terrain ko solo na bana funa bisika bana funa na ba moni ngate en tout cas ba yeba ke na za na nzela ba ko mona ngai na koya bisika nyonso na funa je crois que na koya bisiko na kokoma te po na za nzambe te mais je crois na télévision na zo ya déjà ozo landa ngai na télévision oyebi déjà que na funa Zekou Kamba la prophète politique azali soso mboka et puis tout ça wana parce que na vision que un jour vraiment tout représenter population valablement et tango ba propagande ko banda to ya penza ko chama kelele pe ko expliquer en long et en large population ya funa pe ya Kinshasa ba comprendre penza idéologie po omoni neti frère wana gonza minga na zo chama eza ba cérémonie te nazo ko expliquer peuple ke biso na Congo central balobaka nkutu zoba kilumuki mosi bataya koko kutu zoba kilumuki mosi bataya koko c'est-à-dire chako sa zoba eza mukolo moko ka batiaka ngolo boko mukolo mibale okokoka su ko tia chako sa zoba loboko te parce que zoba kokoma mayele donc makambo nazo ko expliquer place wana nde yango wana donc tokoya ko limbola yango en long et en large na campagne tango ekobanda pour campagne nano ebandi te obengi nga olobi na ya ko se faire connaître yango na ye pour na se faire connaître na population ba yeba ke Zekou Kamba na bango prophète politique abunga te azali kosakana te parce que to tchaka d'accord pour ce que zo loba vérité en tout cas faut tchaka bato d'accord et loko ezala kama beza ozo kosa ozo luka maloba mais ce que zo loba vérité okozala libre ya ko loba parce que zo loba vérité ndenge na loba vérité awake Félix Tshisekedi ko bande époque coloniale ti lelo ezana président mon côté o atongi ko lekaye ozomona donc pourquoi parce que ya yeko tonga dans ba territoire nyonso et donc eza vérité okoboma ondeni pona ko loba ke Félix Tshisekedi abongisi campus ya Kinshasa Félix Tshisekedi atongi ba bâtiment ya extraordinaire na IPN sikoyo ozomona teke na za libre ko loba ngo parce que eza vérité donc vérité pona ko loba ngo na banzela o a désenclavé na za na vérité na changement ya komona ke bana bazotanga na école ya ofele gratuité de l'enseignement gratuité ya maternité na calme pona ko loba ngo soko leki pa mama yemo moko mwana mobali wana tongi ngana zo kama mama yemo wana ba mindele bato bana kende kuna to biso ka bato mwini meta on a tuni ba lobi biso ka bato mwini na tali wenzo bazotonga na lobi eske biso bato mwini penza to ko bana ko ya ko soma biloko na wenze oyo to ba mindele nenge zalaka na kalina bato ya ko soma biloko na wenze ba lobi wenzo oyo Félix Tshisekedi atongeli bino ba congolais bato mwini wenze peno grand marché oyo ya biso central o bazotonga wana mais c'est extraordinaire. Omoni ba Congolais ba na Congo mais ba Congolais ba na Congo mais ba yeba makambo ezo leka na Congo te. Tala mama ye monenge komi. Tala wenze oyo penza ya biso marché central. Tala ndenge komi ndenge batongi yango mais c'est extraordinaire.
En tout cas, moi, na mobali Félix Tshisekedi aza mutu oyo bakongomani nyonso foto simba na maboko na losambo to bonde la pona ye na maboko to simba ye na makanisi to simba ye po ete non aza na vision mosusu et un jour tant to ya ko sala awa campagne to ko senga deuxième mandat pona ye ndeko ekozala somo tomoni ndeko Fayulu asali plein na côté ya Chikapa tokomona Moïse Katumbi tia peut déjà pour se préparer ba ko banga saluer pour défendre Félix Tshisekedi Antoine. Mokolo Félix Tshisekedi akokita na Chikapa. Ne mokolo ko comprendre que il va faire je crois 50 fois que au Martin Fayulu asali. Mokolo Félix Tshisekedi akokita na Chikapa. C'est-à-dire que ça la moto bangate parce que Félix Tshisekedi a remporté l'élection à 75%. À 75% parce que aza en face na opposition à pété. Il y a pété penza. Yo idée nini omoni ba opposa ba pesi na 5 ans au mobile. Parce que opposa ba pesa ka idée na bango pour ba gouverner ba na ko sala na ba idée na bango pour na progrès pe bonheur ya population. Mais opposition ya biso à part ba critique, à part haine, proposition nini ba sali yo yebisanga pendant 5 ans. Très bien, toko bina suka c'est kamba la différence avant la peso lo ba suka avant dernière question. Comment les azikuka mbala différence wana ezali komi bandi yango to eza baboti no bapesa yango est-ce que ne sosala kosala pe différent pour le mosusu ntango nazalaka na catholique babatiza ngai mwana moke na kombo ya Bonaventure et ntango na ye na église du réveil baganye nga comme âme na bango. Pasteur André Dinzei qui est mon père spirituel azanaki santo na la croix de Christ yake ko badizenga na maya mbwesa abadizenga na kombo ya différence. Je te baptise au nom de différence. Donc, tout ce que tu vas faire cause à la différence. Makambo nyonso na sala kezala ko la lokangai. Makambo nyonso na sala ka nazalaka différent. Na parle pas pour la différence au leki. Mais na ye na ipen. Quand na prem na Jean wana. Bachenga CP na bango. Ti lelo CP. Nga moko mona yeko boya ngona lobite na pema pona sala makambo ya terrain ya parti politique ke vérifier ba ko yebiso ke makambo na loba eza solo nazala na humanité bachanga bidel général pendant batanyon so na tanga wana nazala na bima na diplôme tant que bidel général na humanité na ye naza à la tête ya église communauté évangélique Arche des Vainqueurs eza na plus de 10 paroisses ngai nazali oyo représentant légal ya communauté wana. Donc ça signifie que ma communauté na salaka en tout cas naza différent mais papa vous avez différent na mabe awa na uti ko za na G3 te yo siko loba na uti ko za na G3 na matina ni na matina distinction. Très bien. Eza mabe to eza malamu. Merci prophète. Eza malamu awa na zo proposer na lobela peuple na parlement. Eza mabe to eza malamu. Très bien, merci. Depuis 2011 oyebanga na lobelaka peuple ata bazo kanela biso atandenge ni to lobelaka peuple balandanga mbango mabanga ko kanela ba ner ba nini mais ndako ezwa problème ya kosakana te mais na lobelaka na babukanga ko to lokolo babukanga même lokolo pona ko lobelaka ka mboka. Oui, babukanga lokolo ndoko bayebaki teke lobi na kozala vraiment vrai soutien ya Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo pe na idéologie ya ye moko yemei otobengi papa Tshisekedi penda les grands prêtres et les pères Étienne. Vous comprenez? Mot de la fin ezali mot de la fin pour l'émission à lelo. D'abord na pesi au merci pour na kopesa nga considération ko yamba ngai na kata plateau na yo na émission ya kitoko boye na pesi pena merci na pesi pe merci na bakongomani nyonso balandi biso partout na pesi bango merci na pesi équipe technique o ba mona na kateme bazo bimisa biso na population na pesi bango merci na pesi merci na moi c'est na mama Donita ba collaborateur nyonso na Arche des Vainqueurs na pesi bango merci pe na pesi merci na Dadi Chiswaka oyo azo pesa biso idéologie horizon pe Antoine Mukwene wa Hippolyte na pesi bango vraiment merci pe na pesi merci na Fachi Beton ndenge vraiment zo tonga mboka na ba territoire nyonso pe a continuer une idéologie wana. En tout cas merci. Non, base bango baza base ba bosa na kango te po na yebisi oke na yindi na fane
pour la base. Donc chaque jour naza na base na osola na ba papa na ba maman, ba jeune garçon, ba jeune fille. Omoni soki na Congo ba sali politique lokola ngazi ko kambala mboke ko bonga parce que onios na lobaka eza makambo solo. Donc na lobaka lokuta te. So na lobaka na zokita na ba base donc eza makambo solo. Donc makambo nyos na lobaka ezalaka ya solo. Mais omoni bisika bato a vérité baza bato ya o baza saint bazali, omona lokola bato baza propreté baza ebele, omona bato a saint batiaka bango pembeni hein. Tango ekoki po étoile et mata et bima et kende liboso pour na bonheur ya ba kongomani nyos na kata RDC. Non ba bombi lumière na nga mingi ba combattre nga trop mais tango ekoki en tout cas muto akotia libaya po combattre nga en tout cas Yesu akonyata yango pe nkaka ne mwana nsemi akokutana na mutu wana. Merci beaucoup monsieur Zikou Kambala, différence pour ayeba na ko prophète politique, un grand politicien parce que Abouzi Bitumba mingi na kati ya RDC, République démocratique du Congo, aussi c'est quelqu'un qui est trop scientifique pour na ba étude ya sali. C'est le candidat député national na Funa et puis municipal na commune il y a Selembao. Je crois qu'il est dans le moment de campagne qui est au PC numéroté au moment opportun à cause de ce message naïe que tu peux numéro parce que déjà le numéro déjà attribué à Bombi on a ouais merci beaucoup. Peut-être la prochaine la campagne de pe sa bango numéro ko bango pe ba tuna ba s'exprimer ko ba yebanga so davantage. L'émission à téléphone ouvert parce que la caméra qui plutôt sur l'inter pour le prochaine de cette émission à téléphone ouvert bana Selembao et bana Funa nyonso ba benga ba pesa pe ba kanisa bango to poser la question. Naza prêt à koyoka bango pe à ko répondre. Non, yo yebi. Na mutu moroté au fingate. Papa na tango kuto ezalaki ke okoloba te na loba ata babuka nga lokolo me na kontina koloba bongo na tango na zabo na Fachi Beton un grand démocrate na loba te pourquoi. Très bien, merci na ndenge répondre à l'invitation à Bisso. Merci également notre ami qui nous a assisté. Le nom c'est encore Adonai, merci pour na ndenge assister Bisso. Merci na Pasteur Adonai Ngituk. Pasteur Adonai Ngituk. Merci beaucoup. Merci na Ligue Luyeye qui a réalisé cette émission, assisté na Eflek qui est directeur du programme aussi. Merci aussi, un grand merci à le PDG Trésor qui vient des fous de Jésus ou à Kosala Moussala Kitoko pour na Kolongola ba Congolais na chômage à couper ça ba jeune et belle misala les ba jeune et belle ko Moussala na entreprise fou de Jésus ou ezali na ba département belé département côté imprimerie ezali agence à voyage ezali côté à vente il y a pareil ménager pe ezali bloc belé so entreprise à monnaie côté à transport ezali côté à fret ezali entreprise ya monene bakonga bakozwa misala tokopesa ye lomonia makasi baide ya boyende esengeli to appuyer et puis bata boyende esengeli gouvernement atia misu apesa bango so bamoyen pour que bakoka bongo kokolisa toujours vision pe ya kosunga bakongole. Alors tokutana bino lobby na même heure sur la même chaîne. D'ici là portez-vous bien, bye bye.